bonjour na bana monde entier, partout au land d'émission au Kitoko spécial, il y a cuisine. Déjà, merci na grande équipe ya Cléboa, de la Nation, Pichumangaya. Merci pe na batunyo so pour la rabiso, na msa na biso. Alors, allélo, les émissions spécialement ya cuisine. Rien à voir na polémique, rien à voir na mambrofing, allélo, pendant un chef. A sepeli à l'axabino et lubo, c'est vrai, et le bout dans l'ambalilo, bino se bobi na bino pondu, bobi na bino binzo. Mais peut-être que moi, et l'ambelinde, que ça n'a pas moukem sur na pondu, oyo, bolamba na bandako, batumsu recette, on a bina bango déjà en balamba, en complicité avec Marcus Ngangeli, autres années awa, toranganae, donc tout aussi, si tu liana nenga dega, kanganae. Donc, tu mets la bino, goût, ya biloko oyo. Voilà. Toya Marcus, hein? Voilà. Bendela bango au pondu. Déjà na tuti pondu nanga oyo na tuchango na concombre na chepe tangawisi na che 2 boules ya ail na pondu oyo ndembi na 4 oignons na oyo na pondu nanga et puis na chena ba pilipili ya vert et puis na poivron vert ne na chena kacha Marcus ko bende ngo lisuba mona bomoni donc déjà sangani nyoso yango bomona et moi na penza te mais na sina tout on a be pis na nyoso bo chaka pondu ça dépend ya choix na ona guna o be pis olinga o chapa ngana linga o chata nga wis na pondu yango na chena kati voilà tozana mbongo na biso Thomson na biso mbongo na sina sokola ki maboko na ngeza propre hein na sokola comme déjà na carte bomoni eza très propre mama kila nyoso to longoli et tout donc ya onde to tia na kati na biso mbisi oyo kaka oyo to zuka mukewe parce que toi juste na besoin ka ya goût hein toi pas na posa na mais juste ya goût mbisi okaka eza choix na oyo nyoso olinga mbisi olinga koche oche na yo eza ngolo donc eza juste kaka pona goût et puis tozana pitchar na biso hein sauce tomate voilà oza ngo ya pilipili te pour pondu na déjà côté ba pilipili ebele be pis na biso eza awa o ezali ba aubergine na ocha na pondu et puis ba aubergine na ocha na pondu na nguba ya mubesu to ocha na pondu déjà banika te citron na citron za musala ate ndembi na biso yo to kata likolo na pondu na biso voilà Marcus soko ko za toza pena poivre blanc moulu otocha na mbinzo voilà mbinzo nanga yango déjà pondu na mbinzo apa ya kanga mbinzo yango ifuna pona na lungu na ba makala oyo et puis principalement tocha maki oeza ezo sala exception na mbinzo na biso tochango maki na kati bomona kaka na ba tomate oyo donc na banda mosala na ngai comme ça boyeba ndeni sikani bloga ndeni na okena ngo donc voilà mbinzo to bimi mi eza recette ba tabandu ne balinga mbinzo mi mais to lambe on pe na ndeni musupoza bloga batu nyoso balinga kolongo poza na ba protéine bele voilà Marcus so eloko na Marcus ko kusana mai na kati ya pondu na biso le bon vraiment et tout ça le charbon mai pondu oyo eza pondu oyo eza tokolela ngo mpe na fufu aliango mpe na loso voilà tozwi totie mbisi na biso Marcus todindisi mbisi na biso na kati voilà voilà lingi kotokisa ngo ensemble mpo Thomson ezala na mwa goût nango moko mwa sukali moko boye soki otokisa ngo ale otiango na moto ale otiango na moto comme ça ok le temps totie mbinzo na biso le temps totie mbinzo na biso na moto toanji kopona tozopona sikoyo mbinzo na biso tolongola juste bamakala ya totochonka awa tolongola kaka bamakala tozolongola kaka makala
Mbino bato mosusu baza na habitude ya kotokisa, bato mosusu baza na habitude ya kotokisa yango, me nga na kotokisa yango te, na otya yango ekovanda nde na kati ya mai ya moto. Ntango naosalisa bamisala na yango mosusu awa ya kokata baepise yango mpe ezokende efungama, na otya yango kaka mai ya moto etoka makasi na kotokisa yango te. Kolamba eza na bafason ebele, na moto aa na fason na oyo alambelaka l'essentiel. Olambi biloko no bien, bato balie baseke neti oyo tolamba eza oka bio na bio, pondu bio, bota bilomo bo basalite bimi so oponi te bamakalo bato mwa moto azolia eloko boye makala ekokangama asi kwa après voilà nasopi mai awa na kati ya mbizo, mai ya moto omoni kutu natie mbisi na ngai ya kokauka na kati ya po yembakanga totika yango boye evanda nango evanda asete kwa mosupe mati donc totika yango boye evanda yango en attendant ngai sikoyo nazo continue kosala nango. Tozosala ba épices mosusu nazozala na aubergine nazo kata yango mpona otyango likolo ya pondu. Aubergine mingi ezalaka so botuti nango pondu ezalaka makasi, so botuti nango pondu ezalaka makasi vraiment, donc ebongaka pondu na osali yango apres ozwa aubergine nao bato mosusu basala aubergine batia na pondu baposo nga nazonga nango baposo. Bato mosusu mpe bazalaka batuta yango na pondu, bangai nalinga batuta yango te mpona sina esala expérience natuta na pondu namona ebima makasi. toso balobi yango nde ezalaka vitamine poso bato na bato baa na ndenge na bango kua. kolamba eza na bafaçon ebele, on peut pas obliger tout le monde koyamba ndenge mo, mais du moins il faut olambaka biloko bien etoka makasi elambama mpe bien bato balie basentir mpe goût ya biloko kua. Voilà. Aubergine na biso kata yango mike te pour comprendre espace eza vraiment pas suffisant. Nakata yango mpona mike te tootyango na pondu
Et de toute façon, et au panzana, on a quatre à prendre. Donc, c'est pas important. D'accord. Le ciao. Na pondu boy. Les amis balais, hein, mon côté. D'abord, vendre son bon pour aubergine et change la couleur. Comment ça, soit vendre bon à maïté ça la couleur mon petit chocolat. On a changé dans la catch qu'on a pas. Et ça chocolat. Pour nous, on a fait na bossa ko yeb sabino na chaka ngo ba tout chango ba che chou. Ba chango chou, hein, bien sûr bi chou. Ba chaka chou que parce que chou ça la fait na ba goût bien. Sauf pour 500 na pour nous. Donc j'ai dit bien dit, ça dépend mon na musu ni ngo lingo. Lambela. So lingo cha chou o che so pour bon yo en tout cas et ana on va rester essentiel ka blogo. Et bien bien. On va rouler. Assez bien. Voilà. N'est-ce pas, Marquis? On a l'onde de méga vidéo quoi. Ok. Voilà. Allez. Le petit caron et tout. Entre-temps. Entre-temps. Je bois qu'à Mario, comprends. Mais ça vraiment salité. Tu n'as pas? Bah, où tu peux? Salité. Toi, toujours, bon, ils sont boués. Après, pour changer sur ma. Oh, pizza. Bah, tu peux bon à bilan là, na bukanga lonzo. Voilà, puis la maille sous. Est-ce que la maille est propre, hein? Chocolat, le petit bien, bien, bien.
Voilà. Ma fils, Moni, Ndemilanga, a chocolat vraiment convenablement. Donc, il est comme propre, Moni, très propre. Donc, très vraiment, la rochon, on a kacha, voilà. Au kata yango. C'était mais non mais pour ça la démonie. Question sale. Colombe sale. Ndenge nyonso eza uniquement ya kotia na pondu mais quand on a tout mpe na pondu mais nga nalinga so na tuti mosusu mpe nakata natia likolo nalinga bongo bongo makasi. Wakati bilo mikie te napenda wakati bilo mikie ngate kata bilo ka minene kandi na santé. Voilà. Ndembe sko tuzozwango tuzochango awa eza ndembe yo kochama na pondu na biso. Voilà. Tobosana te po finika biloko mpona banzete. Voilà. Lambango à base nanguba mobesu. Alors tu chaka mukie belete zaka pona saveur. Ngwe onye chama bambo kongwa eto bana ngobu. Ebela na lelo. Cheka ngwe mobesu. Okay. Ndambu entre ça se met mbuma tukomona etape ya oyo épice oyo eza ya mbinzo po vraiment matungulu eyokana céleri na biso yango oyo ba poivron la biso misato. Voilà. Na ail. Voilà. On a le chocolat. On a la biso.
On va vraiment. Tomate na biso tomate ezala nde mingi na elanga ambula bo ezala vraiment ya kitoko te. Toi la période à poivron te hein. Non ozomona. Eza mwa miki. Ana kinyo sur période. C'est normal on a ce qu'on a naturellement. Engrais chimique. On continue toujours pour ça la ail na biso ail eza ya ochana mbinzo voilà épice nyonso na osaleli épice ochana mbinzo eza épice ya voilà. On va appeler on l'a au tout hein. Voilà.
esili râpe ai na ngai. C'est bon. C'est bon. Blender et bon carton bien c'est un sucre va prendre voilà. Tomate na biso tanto kokalinga ngo tuko yo mwana na ososite po ekolima na nyonso. Voilà, tozipi yango. Donc ça nous on a voilà. Quand nous avons déjà les autres cas, na tuer le tel bail parce que pour nous bon matin ko balsongo, surtout surtout na lutte libéré. Alors on a utilisé les bail. Sur ça tel bail tu peux utiliser même des états froufrous. Tout récupérer. Puis on a déjà travaillé. On sonne. Récupérer en haut. On prend
ici. Voilà. Tout zip. Jusqu'au A. Décortiquer en gros morceaux. Zo panza. Comme ça, on a biso. C'est bon. Tu en as besoin de tout ôter. Tu n'en as vraiment pas besoin. Donc, on va mettre tout. Maboko, il faut toujours ezala bien nettoyer parce que cuisine tolamba to simba na biso ka bilo na maboko. Alors soki maboko eza ko sokola te, eza intéressant te, bayo lesa baninga ba microbe na yo, baninga musubale. C'est pas du tout gentil. Donc, pour ce cas, attention na biso ipanzani penza. Ipanzani ikuwa izate. Voilà. Panzani vraiment. Vous allez ce que vous avez chango. Akacha. Chango sukolo. Les tanto chawe ingredient. Ki pondu oyo ezakaka to chakaka Thomson te embongo te. Tozo chango pilchard. Tozo chango mbisa kokaka. Mbisa kokaka to chami te parce que tu as besoin de vraiment que tu as besoin ka ya goût. Goût wana kaka. On dit tu as besoin. Et on moni mbisa eza na kaka moko. Eza vraiment te que mbisa faut aller belé bon ça dépend hein. Ndenge muto lingela soko lingana no mbisa leka. C'est pas un problème. Mais pour moi j'avais pas vraiment besoin de mbisi au kibélé, c'est pourquoi j'ai acheté juste un mbisi moko. Acha. Na pondu nanga. Donc, on a besoin de mbisi bilete ya okaka. Mbisi okaka, ils ont dépend na choix na yo mbisi yo mono linga roche. On n'exige rien. On n'exige rien en tout cas. On n'exige rien. Voilà. Tu auras le coin. Oui. C'est. Le chongo sous. Ataki, le charbon. Tena scuba kiba. Voilà. Ya pondu. Laisse ma toyo cha pilchard na biso na pondu. Tout ce qu'on a est tout quand même épices. Entre temps
Jinja na biso evimbi vraiment. Tobwaka mayi. C'est très bien. Vous la vue sur evimbi vraiment. Je suis allée à l'ambile, tu as bien, il y a une protéine de mais je suis allée à faut pas te dire ambile. La protéine, notamment, il est rébellé. Je suis allée à la bout, surtout à la pexer au liam isuniwana. Je suis allée à l'ambile. Santo Rosa. Ok. Bizarre, sokola ngana na sokola osuna maboni ke mai muza salité toujours to boaka ouais donc mai ya suka tosokola omoi okomi mwa propre donc ya suka yango wana esambi Kande na serving ya suka etamai na biso mpe ezotangaka
Voilà, picha na biso yango oyo tokotiango bamombo na pondu te fo totiango oso eloko mabe eza episonie toza gate ondire yaya waouh faut comprendre quoi chance. Ça on peut pas salité té mais que faut toujours enlever on peut salité monter comme ça dans ma bleu au moins oui qu'est-ce que chango kacha pondu na biso voilà. Chango pondu tunaongeza yango ya libaya osana oilo te so na obalisa eko komisa pondu makasi mbila na biso omoni huile de palme mafuta mbila sikolo e Seigneur, comme maman, toujours râper muscade. Voilà.
blanc na biso ezeli Biscuit, kubalisa yango totika ngo nano temps moke après tozongela ngo so totika ngo nano tofileka ngo comme ça tozongela ngo temps nakima biso j'ai 3 œufs juste voilà oyo tozipi yango moke yango nde totia na mbinzo na biso oyo totia sikoyo maki chez maki como mesmo isso o chamo suca e né se não pesar suca sebe da suca a sebe jubo kumeka ngoma bafaka kwama ungapi boya kama na leo boya ndio na maki kama mabuta donc moko eza pas possible voilà. Pondu na biso ebeli tozo changer ngo nzungu tozo chela bapaya bato to lambeli o bakoya kolia yango voilà. Ok, pondu na biso na ba mabaku baku esili ya biloko na biso ya lelo mbinzo bachana maki yango oyo totiaki yango poivron totia yango muscade voilà. Très chers internautes, il y a www.clebois.com où ils accueillent émission spéciale car il y a cuisine, il y a olamba. C'est vrai que tu as sauté dans la cuisine, tu as kolamba te, tu as kolamba mais
kolamba pe ezalaka façon toujours ya koaméliorer pondu bato nyonso baliaka pondu eliamaka na baprovince na biso nyonso tokoma na 26 province na 26 province nyonso bato nyonso baliaka pondu. Alors chaque mboka eza na elambeli nango ya pondu oyo balambaka, mais oyo na lambi ezali kaka tobakisaki un peu touche kaka na pondu yango nde ezalaka. C'est vrai nga na muluba naza une partie pa baswahili, mais namekaki un peu kosala pondu moko ezaki ekolo nyonso akokoya. Pondu na biso tolambaki ezalaki pondu totiaki nguba mobesu, totiango pilcha, totiango mbisa kokauka mpe totiango mbongo ya monene totiaki na kati ya pondu na biso na baingrédient tozalaki bongo na chou oyo totutaki yango na pondu, totuti mpe na tangawisi, totutaki yango na ai na ba deux boules ya ai, totie bapilipili avec bapoivron vert, totiaki baépice ka ebele bandembi binoso bomoni ndenge na bandaki kolamba pondu wana na ebandeli. Puis à côté oyo ezalaki eloko tokolia na pondu na biso ezalaki bongo mbinzo toyebi ezalaka plus bato abandu nde balamba yango, mais bato ebele mpe bakoma kolia yango. Totiaki mbinzo wana maki, tozalaki mbinzo lokalingi epi totie maki bongo bomoni nde nalambaki mbinzo wana. Totiaki kaka bamatungulu, ai, muscade na kati, totie na feuille de laurier na poivre blanc molu oyo totiaki na kati ya mbinzo na biso. Vraiment naza na nzala makasi. J'espère que bino nyonso bokolanda émission oyo baboyi na biso nyonso akle bona bato bolanda émission na biso bokosepela na recette oyo comme moye bino bolia eza te de la nation de banana bi kolinga mbinzo olinga pe pondu. Recette eza spécialement pour toi et donc ngai na Marquis nde tozomekela bino bamungwa babu nyonso na ngai na Marquis nde tosamusana. En tout cas je vous aime bien beaucoup et tokutali mbala nsima. Bisous, bye bye.